na moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus le Nazarien. Bato nyonso deja totiala motuke batata mwasi bandoki mais ndoki babenga tata mwasi azala mpe lobi mwa moke. Est-ce que du fait que moto akoli akomi ndoki azwi baleki nini na nsima bakofunda na parquet voilà biloko bapapa na bi. Mais vous allez voir que mwana mwasi akei na kati ya libala akomi na baproblème eza banyongo te mama tifana tolobenza bazanga baborphelin babiso bakanisaka nini faut te éclairer bato du fait que mwana aza mwana moke tata kufia bandi olela seki nzambe akomi nzambe na ye mosu akanisaka nini du fait que babengani bona ndako bandoko bazwi biloko to batata leki to baleta to nani babi nzambe aza nzambe banani ya baorphelin orphelin aza moto asengaka secours aza na besoin ya koapuye ye aza na besoin basalisa so bapesi ete akolia te so basungi ete aza na place akolala te. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Nous avons le réel plaisir d'être ensemble avec vous, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-moi que c'est bel et bien la princesse de l'éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, député quoi, hein? Le Parlement céleste, et surtout, président Nabino, présidente Nabino, emblément. Tema mabete likunya te mabe nzambe eza wapi mabe nzambe za wapi biso to sangani to ko te mngwe les Lazarens banda na mabota na bino de kala na toujours benga batu parce que toi la table sainte lelo tellement lelo est un peu fort parce que ils ont nous la makambo oyo bino bolo bakalo tozo ebate. Mais avant tout, parce que mon invité est déjà là, j'aimerais tout d'abord entrer à la régie, c'est rapide, prendre un élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na ntina komi sedi mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toya na bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison tango elomba belemi liboso
du solo boyokana yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki naza. Ok, nous sommes déjà de retour sur le www.nazarien.com, votre site, notre site, un site qui édifie tout le chrétien, pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a chrétien solo, il y a chrétien la vérité, il y a chrétien qui a kosa bango, il y a chrétien qui a fondé misu et par tata nzambe, pour bêta ma solo, il y a vérité, il y a l'écolo parce que quand les Nazaréens, molobeli, molobeli ya ba Kristo, na kati ya parlement, ye yokolo apesi, moi le baizate donc président ya parlement, Céleste la certifiée mon quoi, c'était juste l'ambiance de l'émission. Mais aujourd'hui je suis avec le prophète Hervé Yombo, Hervé Yombo, avec la makamo et tel cas d'esprit, mais l'élo a une témoin makasi, il y a un peu de tout le monde. Je suis orphelin, orphelin de père, orphelin de mère. Je suis veuve, je suis veuve. Est-ce que, es-tu veuve? Es-tu veuve? Oh Nzambe, Nzamba orphelin, oh les rabatu butu na moi. Lelo ezoye bana soko za veuve, to veuve, to orphelin, to orpheline, to kosaka biso. Est-ce que synonyme ya kokofela ma parent et le monde makoza orphelin? Ah, est-ce que ndenge banyo kwa makawana bazoni okolowa na olukanga rakio nzamba ba orphelin? Est-ce que nzambe pe na likolo accepta kango qui est veuve, qui n'est pas veuve, qui est orphelin et qui n'est pas orphelin? Ezoye banalilo benga lisusu batu tokutana awa leka tolobaki album na bino de 0 à héros oza banzembo kitoko parce que la kinya ezotekama na ba église donc bosomba yango na Château Rouge pe Francilo là. Bateau ne se trouve pas en gros, somme belé pour me blaber comme sous oye France, somme en gros, même à Londres, même en Allemagne, ben comme sous bazo benga bazo du camo parce que nous sommes à Pouki, et ça vraiment té pour la mais le temps pour moi de dire merci à mon producteur, le papa, dans mon papa Dodo, Bongo Sokoto Zaki Nae, qui on a passé des bons moments avec plein d'artistes ici, et puis on a passé sur ma Afrida, salutation, tu canal baki ou à la mobile. Maman Anne Kalambai, tous qui n'ont pas qui awa, et le papa Carlos Kalambai, on a penza papa na maman na la yaya ba ndeko na ngao ba sa peta pembe na ngaba mi komisa pembe na ngai zamba pambola bino ndo bisika ozali na le papa Carlos pour ozali na maman Anne ozala mwasi na le na maman Germaine Olungu bisiko ozali tikate nzambe apambola ukapa maman de Gine le jean bisiko ozali kuna na France nzambe apambola yo et puis ba ndeko nyonso tout o balingaka les Nazaréens maman Anina Bologne papa Edmond Kobani, Bino Soto, Papa Kiala, vous êtes tellement bien sur la tanga, ma bé, ma cassi, les Zamba Pambola Bino, Yaba Nicolas, je faisais ma caméra, la montage. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, maman Tiffany. Bonne santé. Tout est grâce, maman. Comme le bien. Tout dans la moule, en après, Benin, la zone qui, la qualité qui est aux Andes, je vais le sac. Les soirs, ça la moule. Pour, monsieur, tu peux monter là. Oui, Dieu nous fait grâce. Nous l'avons dans le Et mes amis. Amen. Enfants. Très en fait. Salutations à Madame. Oui, tout Pamboli, Bino Bola Nibiso, partout dans le monde, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Londres, partout dans le monde entier. On va la Nibiso en Australie, on va la Nibiso en Corée, on va la Nibiso au Japon, on va la Nibiso en Norvège et partout en Afrique. Et bino nyonso bola na biso na basalon ainsi que na ba chambre na bino na ba mituka na ba misala nzambe na bomoi apambola bino yo so hamashia loboko ne ezala liko na bino parce que aujourd'hui Dieu veut vous faire grâce. Les gens qui ont bino na carte identité na bino à sa bino une faveur parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens nous avons sa bino grâce pour pouvoir parce que connaissance c'est la pouvoir. Il y a des clés autour de Sibino. Merci autour, il y a thème sur l'orphelinat ou bien l'orphelin veuve. L'orphelin veuve. Ils ont tout notre autres les mêlés. Et ça, le papa, il sait tout le terme, c'est le peu, il sait plutôt orphelin, top veuve, à Zanan. Gloire à Dieu, maman Tiffany. Ils ont un mot, ils ont pas après des moments de prière, des moments de méditation,
des moments où Zambé, parce qu'à chaque époque, à chaque circonstance, Zambé a proposé sa réponse mogo, la situation est dirée. Pourquoi? Parce que tu verras que tes mots de Zolo la Lelo, Zambé la bombe est vivant, et tu verras qu'il peut transformer ma vie à Batobélé, et que l'on la voile, le PPK et la mission à Batobélé. Et Lelo n'a pas volé Yozo la mission à les Nazariens, parce qu'on trouvé grâce. C'est nulle part au Kogate Moyo. C'est nulle part les révélations que nous avons mission pour la première fois. Qui est veuf? Qui est orphelin? Tout le monde dit que les orphelins, est-ce qu'ils sont au coup les tata, au coup les mamans? Est-ce que les orphelins? J'ai dit non. Est-ce que du fait que aux ola lanzara, to ba bengani bino nandako après le papa, aux orphelins to veuf? J'ai dit non. Est-ce que du fait que mobile a koufi? Te ozo ba j'ai dit non na ndenge na ozo kata to na on peut sa réponse ba. Ah OK. J'ai dit que les a bon monté. Pourquoi? Parce que Bible est pessimiste sur révélation comment on a dit. OK. Tout ça dans le livre il y a 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 5. Ba ici biso. Na ko tanga. Babi, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'une flacon d'huile. Il lui dit: alors va demande en dehors et des récipients chez toutes tes voisines et des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta et elle ferma la porte sur elle et ses fils. Ils avancèrent les récipients, elles versèrent. Verset 6. Lorsqu'ils furent pleins, elle dit à son fils: avance-moi encore une récipient. Mais il lui répondit: il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Alors elle rentra rapporter cela à l'homme de Dieu. Et il lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Donc vous comprenez que, ici, ce solo il y a veuve. Actualité de les arabes, tout le monde a bengani bango, tout le monde a même la TV. La TV bazoli. Ah bah bengani non, mais c'est tout ça pour faire les succession kingani. Na bonne tanga ba kombo bato. Parfois on a comme par hasard et tombé là frère Moro sœur Moko. Alors, biso succession kingani. Papa kufaki, papa bando osala na onatra. Tala ba pesa biso mbongo. Papa lekito papa kulutu tonoko akia botoli. Et surtout maman Tiffany na o martelé le Moko. Lelo zaka batata mwasi ba papa leki ba papa kulutu ba noko nde ba mima bandoki bango nde bandoki baliaki papa nzamba nzamba bo fele yango wana nzamba osala justice na ye nous on se plaindre baleka même tina ba TV. Alors muto aleki bongo batu nyonso déjà to tiana mutu ke batata mwasi bandoki mais ndoki ba benga tata mwasi azala pelo bi mwa moke. Est-ce que du fait que muto akoli akomi ndoki? Or, yo bossa na kitata moi c'est le bezayo. Noko lo bezapeyo. Koko ya lo bezapeyo. Bana kasino bo bengo pendoki. C'est pour te dire que mon moto kombo na kombo faisait la placer na place esengeli. Alors, vous allez voir que ba comme réclamer héritage na bango. Non papa zaka na mbongo, papa zaka ambassadeur. Akufatike la biso mapa en place bo ba boto la biso za la raté to na poto. Tu ko réclamer ngo. Batika biso Mickey, monsieur non papa kufi. Mais Moutou a réclamé, il a 40 ans. Mais il se réclame orphelin. Les amis ont orphelin. Moutou a réclamé à 30 ans. À 18 ans. Même 50 ans. 50 ans. A déjà un souk à Pembe. A Zubalé qui n'est pas Sima. Parce qu'on fout dans le parquet. Voilà. Et puis là, papa na biso. Biso orphelin. Biso orphelin. Biso héritier. Papa bota 50. Na ba femme différente. Entre autres, au monde que parmi bano baboti 50 ans. Papa botola moi ça batu aboti na moi na pe. Oh. Oui. Banda non, parmi banana 50. Parmi ba 50 wana. Au moins pe moi la moko réclamer qui une héritage, qui orphelin wana. Papa na ye abotola ka mama wana pa mobali mususu. Aboti na ye. Au moins que parmi batu wana, ezan batu mususu papa azoka botola ka basa na influence ya mbongo bande oyiba na société. Batu wana ba olela chaque jour.
bana bato bakota ndoki po papa mbongo sombelo ndoko réclamer lelo ayiba kango omona ke mususu parfois maman va déclarer que maman biso akufaka maman nazalaka ndumba kindumba ndende bomie na sida yo comme victime entre guillemets ozo réclamer que orphelin est-ce que muto na kufi na ngongo nzamba lobaki to muto na kufi dans le Seigneur parce que Bible peut si biso critère ba orphelin na ba veuve et puis le bini dès à présent ere bato bakufi kati na nkolo parce que misala na bango yosala nini ekolanda bango siko mutu wana azalaka nganga ya kisi azwi bambongo bato asali boye bona boye era kufi to comme réclamer succession na ina sima. Vous comprenez que mutu abongo d'office na zo frère ato siliki ma sœur ato boya ngo soko zonga na lobanza be tu trouveras que tu n'es pas orphelin balaki si biso par orphelin bango mutu avant banda ko présenter que naza veuve to orphelin abandi ko réclamer abandi ko revendiquer abike mobali nanga zalaka mosali nzambe atambola na kobanga nzambe makufa tiki nyungu tala mukolo nyungu ya kozwa bana akeli na bango et alors mutoyo Élisée pour faire sa réponse il fallait avoir biographie à mutuana donc c'est que bato baza réellement ba veuve c'est que bato baza réellement ba orphelin c'est que nzambe comme atikala papa ba orphelin il faut avoir bango en charge il faut ça la quelque chose na tina na bango c'est alors azuika na bango na charge parce que a rappelé que baza ba orphelin ya solo a salela kinzambe mais est-ce que yo zo réclamer ndako ozo réclamer biloko tata na zo na kisi la question mosel na nzambe wana tika ba nyongoti atika ba nyongo voilà mais yo zo ba ke ba koti si bana na deuxième parce que du fait au sel na nzambe no sel na ninga mabe na ningo zo zo ba nyongo ofutati wana za chapitre mususu olobil kamboza au toucher point yo ozotika ba nyongo nyoso tolo ba ya koyiba nyoso ba nyongo ta nyongo ko yo ndo za bo maltraiter bato za ba nyongo te lelo ba bengani bana no na ndako na bato yo bande kolalisa libanda bana kasi na yo baleki na yo ba futi na ba mère ba papa biso kazalaki mais bobo c'est que papa bino bando lia sala ba biso ba na veranda bobo c'est que bino bo bando lia ba biso nde batengi batindera na kendo luka imité kendo soka basani kendo soka basani na butu kendo toka mai ba biso ba place o mai bimateni na ba monga fula mai bimanga na butu kuna to za te to ba biso balali mais yo ne bala muso kendo toka mai na 4h du matin ba biso balali eza ba nyongo mama Tiffany siko papa na zali susute bana ba kongo futa ba nyongo vous comprenez donc baza ba orphelin te baza ba orphelin te pourquoi parce que bako réclamer orphelinat nini droit ya que orphelin pour na papa wana te parce qu'en réalité papa wana ceux qui tozo jouer na ba jeu de mots baza ba orphelin mais ba tout na droit na bango pa nzambe te pour nzambe tata na bango non ou bien baza ba orphelin te bako réclamer ba droit tata na bango neti ba droit normal mais ba lukate ba ko nzambe ke du fait que papa na kufaki c'est que nzambe faut ko ta makamono nzamba ko obi mutu moko pas Christ et puis ça bike yebisa ndeko na ngai akabolela nga nini héritage nebi ke obi passage wana yeso lobi ke nani atenga yi juge boke no sisa makam na bio bino moko déjà makam se penza maboya makam su nzamba ko tarate bon vous comprenez bien neti bongo kaneti wana yo tatano ayibi mbongo na société ya l'état yo tatano aboma bato azwi mbongo amela ba bakila bato abotola mapangu même bato mapangu bondo vanda wana mutu ko bondo kino tika bien na école ya bato mukolo nini anazo sala baolela mutu mususu baba bwaka na prison pour papa na magistrat ou procureur azo mbongo azo le asambisa mabe alors mutu ana tango akufi on réclamer biloko wana ozwi nzambo tie na kati au même si je n'ai pas pasteur pas que nous semble il y a moment qui ba pasteur il faut te tirer trop attention ba il requête à bongo le pango ba réclamer ba memelo wa bonde na bazana tribunal papa na bando bomba bato botola mapango au moins ndo mona ke babanda ko sambela résultat et mona na kate pourquoi parce que source nango nanu eza malunga te siko bato ba réclamer to zanza ba bana orphelin zanza ba orphelin asa papa ba orphelin mosunga ba veuve. Vous comprenez place au confusion zali. No moni ba requête misu nzambe asalaka apesa kango mu Congo. Likamba bongo pour que ba trouver solution zaki ba banana na réparation. Likamba réparation. C'est de là qu'on mona que papa maman mususu bana onyokola bana kasina ndako to bana bandego neto bana bambanda parfois. Ceux qui parfois balingi ba kende ba sorti to ba école malonga atie bana nayi. Bana basi mususu osala ke batanga te. Po mibala malonga bazo bana yayi.
Mais vous allez voir que moi ça kei na kati ya libala akomi na ba problème. Et ça ba nyongote mama Tiffany. Alors, comment est-ce que yo au sala même ba cop que ba no ba zo libala malonga. Ba na lo ba comment souffrir. Moi nana yemo ebi ke libalo na kota, eza parce que maman créa ke loko moko bo nyoko la ba misusu. Libala ne yangi pa mwana ya mbanda, a devion pa oye. Après to binza bazanza mba banani ya ba orphelin. Vous comprenez comment est-ce que likambo même sur to koti nzamba okota te. Likambo source. Nzamba nzamba ba orphelin. Oh, au monde que to nzamba nzamba ba orphelin, ba bisu bakanisa kanini. Pour te éclairer bato. Du fait que moi naza mwana muketa ta kufia bandi olela, c'est que nzamba komi nzambe na yi. Muso kanisa nini? Du fait que ba bengani bona ndako. Ba ndoko bazui biloko to batata lekto ba l'état to nani? Ba binzamba nzamba banani ya orphelin. Muso kanisa ke du fait que ndieka akufela iza kokisi 70 ans. Abandon benga kaka orphelin. Si c'est le cas, et c'est le cas, c'est que tout le monde a mobilisé orphelin. Oh. Oui. Pour papa me soit 70 ans, papa n'a koufa. Au coup il y a 2 ans, papa koufa, to maman koufa. Alors, qui est orphelin? Orphelin au Bible zolo beleza nani? Oh, nzamba soka charge. Nzamba soka charge. Voilà. Eza mutu oyo azana lisungi ya mutu te na bakamo ko songolo. Kama songolo ezaka makamo mbongo te. Elingolo ba muto aza faible. Muto azana likambo lekeli makasi. Et biso ba chrétien toza ba orphelin. Et c'est comme ça monique même Bible zolo banini que Élie révélation Élie a soutenir moi la veuve de Sarepta. C'était l'image de Dieu qui est venu soutenir qui? L'église. Toza ba chrétien message toza ba chrétien. Donc chrétien aza orphelin. Chrétien za muto a besoin de secours anani ya nzambe. Yango yeso abike mais ce que le bibongo yeso alobike na kei na tiki bino na otika bino bongo te lokola ba orphelin na kotinde la bino mosuki so yo bengi susu toza ba orphelin. Non orphelin c'est que bato o bazana besoin de secours bazana appui mususu te. Orphelin za muto senga ka secours. Azana besoin ya ko appuyer ye. Azana besoin ba c'est so ba pesi eta olia te. So ba sungi eta na place okolala te. So ba lakisi ba pesi eta olata te. Donc muto secours na evandi likola nzambe. Muto so non naza veuve biso ba veuve. Mais veuve wana er mobile akufaki. Akei azu deuxième mobile. Ndeto lobake Bible lobi il y a plus de contact entre les morts et les vivants. Tant mobile akufi yake kobala. Après mobile parfois pe ayako kufa. Akomi ko se revendiquer veuve. Ce que ça veuve anani. Je comprends ce que et c'est comme ça on dit que Bible est ces critères dans le livre il y a 2 Timothée chapitre 5. Aza double veuve. Aza double veuve. C'est qu'il faut un double les foot. To double soutien alors. Pour les bala bosso boté pe bana. Yami balé sous sa boté nini bana. Donc aza double veuve. En bon, c'est que si jamais peut faire ce double soutien pour sunga ba veuve, ça sunga ba veuve. Donc vous comprenez que ba msu balwa que on za mamu bala ba veuve te bien. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 les versets 1 til verset 11. Des ba biso critères ya ba veuve. Babi que mutu pas à la reconnaître net veuve, il faut azala au moins à âge ya 80 ans, 60 ans. Pour mutu à la reconnaître net veuve. Mon mutu à moins de 60 ans se déclarer veuve. Bible ebisi ngaité. Bible dit que pour mutu à la reconnaître net veuve. Donc cela revient de bonne là non normalement. Senga ba secours en Zambé, Zambé alpha omega, ozali enani babenga ke les pourvoyeurs, ozali yawe giré. Mozano veuve ndete. Qu'on recommandait, qu'on réclamait net veuveté. Donc ils a prié pour sans effet. Recommandé ceux qui ne tu fait mobile na 30 40 ans, oza veuveté au bala. Bible dit au bala. Mais ba mabota excusez, ba famille na boyo ba maman na biso to pe bande comme so ba kino ko tani bazo pekisa bango ceux qui ba na ba so non on les a balwa ni wapi ceux qui ont 40 ans au fait mobile vanda ka bongo boko la. Non on les a diabolique. Il est diabolique. Et si quoi Bible est péci sur explication maman Tiffany. Jusqu'à cause de lecture sur la Bible. Sur qui dit na c'est na 1 Timothée chapitre 5 verset 1 tina na qui dit même tina 12. Babi ba o baza jeune. Ko pekisa bango baba la tete ko considérer bonne ba veuveté de père que ba posa nzoto tinda boba ki no sala buzoba na ndenga ko batama. Et ça soni quand même maman na bino kufila tata ba ko moka bakangi na mobile place songolo. Vous comprenez un peu dans sens wana. Alors Bible a boy ki beza makambo nkuku. Babi ki asala nini abala akenda bala nayi
Et muto bon temps ozo bondela. Du fait que ozo continue nzambo nzamba ba veuve soko zangi mbongo soko na lika moko boy. Oza na problème na belle nzambo nzamba ba veuve. Non. Mais depuis mobile na kufa na mobilité. Non bimana mobilité. Yo wana otalo pour faire le bel. Sozo tala ba ka. Bible est clair. Vous comprenez? Bible lobi qui. On fait partout ba na place sana. Yo ba na mobile na. Depuis mobile na kufa. Yo na no bimana mobilité. Et vous comprenez comment il va accumuler ma malédiction. Mais ce sont des vérités. Parce que nous avons au bengié, Bible, pourquoi est-ce que la Bible dit au côté de parce qu'à chaque fois que bengi Zambayaka, à chaque fois que tangi komunaya, et ce sont des malédictions. Au biso tout ça tira parfois sans pour autant le savoir. Il y a un moment où la Bible dit que bozo tchelanga makele le mingi. Zoka mokonzi mo mokili bando tsheli manzanza la matoi ti ako réagir namoni hier candidat moko ya élection présidentielle aux États-Unis mutwana chaque fois ça ba meeting ni ba komo yo tombokele ba ça désordre vi ba makambo entre guillemets parfois mabe pa zoloba. Et qu'est-ce qui se passe lobby na landi ba ça il y a des désordres bi touro bato ba enada na point ça ba via batuté mais touro mutoyo ça sous désordre to funda to me plainte na justice comme ça bato ba kanga boba ki do beba kuna na kati ya prison. Vous comprenez que pouvoir même de sengi bon amoni makelele le kito mutungisi. Alors nzambe tango zotanga ye nzamba ba veuve mais yo zora mibali nzamba ba veuve yo ndo zabo mabale kufi combien nzamba ba veuve ni moment où même mibali ya bato. Oh nzamba ba veuve vous comprenez comment et ça parce il faut bato ba luka nzamba peto la bango lisusu nzamba orphelin du moment tango tanga nzamba orphelin ozali na kaji judiciaire moko ozolingo kota na kati mabe ba Bible bi l'âme qui pêche c'est elle qui mourra. Mais mutwana tata ozobelela ki nzamba ba veuve lopango to welela tombongo to welela mutwana lopango ngozo ke ndenge nini lopango zowelela tata na bino zo ka ndenge mama na bino azwa ka lopango zowelela biloko zowelela tata na yo azwa ka ndenge nini mama no pas azwa ka ndenge nini yo moko luka réponse mais parfois baza même conscient. Ah papa za bato ba moto bon moni bona kala bato ba nzambete bon zaika po ba batela ba poste mais papa na longoli sa bato misu na misala poste na zo parfois po empoisonner mutu songolo yango ba pesa yango mais ozo belela iloko wana nzamba ba vivre luko réclamer biloko na ndenge na yo mais soko bandi ko senga nzambe aya na statut moko moni attribut nyonso nzambe mama Tiffany ezalaka na révélation nango. Même on s'accorde na katioté et c'est loko ele la mara mingi na niskozo le banabiso keto po ndenge no ba ki papa nanga alongoli saka mutum salanga na sala katela mso za mwa muke tout ça ngo ba ndenge nini c'est comme là ça aux autres ne réclamer ba bien papa non loin de là mais biso qui revendiquer aux ali ba droit na yo mais ko benga nzambe na tribu na buzo bana yote na tribu ezali ya ngote par exemple soko zo belate nzambe yawe rafayaka. Ah, vous comprenez que et comme il makelele parce que Dieu vient nous guérir quand nous sommes malades. Yahweh Rapha. Il vient parce qu'il nous trouve que nous sommes malades. Nzamba borfele ya ko sungangai. Nzamba ya bo akuti zo felente. Soit papa bino pas que non continuer vivre dans le monde de ténèbres. Mais dès que moi appelle ça témoignage. Vous comprenez un peu que non les ceux qui muta kufi et qui a kufi dans le Seigneur tende bazora mutu parfois c'est les mo lili après va jouer pour un temps à continuer fikuna. Da papa na zalaka na kaka a vivre kana a kufate. Mususu parfois ma bende ne Bible laxike ma bende dimiaka mikolo ya nini ya mutu. Donc mutu wana azana na lié ya tourment. Azana lié de repoter. Alors mutu bongo quand toi tu appelles parce que Dieu voit Bible dit que Nzambe ce qui est caché c'est pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants. Alors Dieu, quand il ne te voit pas dans ces statuts. Et c'est comme ça qu'il y a de ces sujets de prière. Parfois, au bon de la rango, au contraire, tout ça s'accumule dans le problème. Au contraire, tout ça s'accumule dans la malédiction. Mais une personne, parfois, par ignorance, à se retrouver dans la kawana. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est là que au moni likambwanini il y a souvenir. Likambwanini il y a banyongo. Yo nyongo ni tata tikela. Na lo ba mama Tiffany te. Na lo ba muto azolanda ngai.
nyongo nini oyo yokuta parce que lelo to hérita ba nyongo oyo ya biso te voilà et dans bato bangi nyongo moi nazala te moi ça zala te mais ko réclamer que pesa biso nyongo tata tikaki mais est-ce que ba nyongo spirituel pesa là ba nyongo spirituel ezali mama Tiffany na pesa exemple moko ngai parfois na koti même obomi bato na molilité obomaka bato na boy eza ba nyongo tiki eza ba nyongo sanini oyo otiki no mona ke ba nyongo wana yo pe ba kobomaka ya yo parfois ndo zawana ozwa ba nyongo ayo opanzaka ka ba foyer bato opanzaka ka mabala bato ozwi mwasi okende pe musika te otinga na iba mbele miso baza ba spécialiste na biloko wana aboto mwasi bato ko motambola ti paneta atiki akufuta stop espace comment clôturer la tête clôturer tout bien vous comprenez et c'est de là que donc qui l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra c'est elle qui mourra et puis vous allez remarquer que banyongo zali même banyongo ya nyongo boy oui mais pourquoi est-ce qu'il n'était sur assistant ya bo bandeko parfois ba assistant ya bo on appelle déjà un assistant ndeko kufi to muto kufi pourquoi est-ce que batuna nana zali kama koloba batuna kana mariage te nana zali kama koloba soka tika ki banyongo oui désolé ka yango soka tika ki banyongo muto batika nyongo ne assez présenter awa poto ça nini to futa ce que mo ya kufi nyongo famille de ça nini te futaka pourquoi parce que après cette vie il y a une autre vie atiki tu na ba charge atiki tu na problème voilà au monde nani oyo parfois bandeko devoir moyi quelque chose à téléma mais papa na ka Dieu profiter ni que non comme akufaki on lui ça me papa Hervé le yombo au moins papa tikibino atiki na ba charge moko spirituel ebele ça na babe moi na mutawele biloko na gagner pe procès azu biloko na papa est-ce que biloko na na compte ici na gagner procès ya biloko papa chazaki na mbongo to nga na fele na gagner procès wana est-ce que biloko na comme minanga makambu na mama Tiffany na Kinshasa to mona ba balina ba 22 parcelles lelo bazang na place on la ba koma ba wasana na ndenge mais bien malaki et profita kate c'est comme ça mon négo malade azobela oza incurable lelo dans la Suisse le dans la France le dans la Kinshasa le dans la Londres malade ezomona na te malade bika kate akomi ote malade songolo mais malade les a fruit ya biloko ya botolaka a gagner procès mais biloko les a qui source na wesa nini eza malamu te il faut mongo biloko ne kende wapi et kende na maladie. Vous comprenez? Parce que richesse doit les protéger dans un bêté. Parfois il y a gagné biloko boité, mais elle y a tangi kelasi. Mais tata n'y a pas d'olé sabana kasina ye. Pour tangi sabana ne be kola malamu. Et ça va nyongo. Mais ce qu'on a eu diplôme wana. Au comment que diplôme wana après et ça le peut le roter. A Kenya la poto do ba français malamu peut-être atanga la Sorbonne. Peut-être la tine la université moko Songolo. Azuba connaissance de ce moment que vie à banana ba komaka ba tomasanga. Au moment que vie à banana bazana ba divorce ba monyoso. Donc c'est que papa avait sur la radio madame donc c'est que ba orphelin, il faut ba biloko ni ko ba réclamer. Biloko ni ba ba ye bandenge ni ko be nzambe. Parce que comme quand il bozo konde la bozo soukate parce que bozo sengate. Mabe, bozo sengate. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça qu'on dit que sur la terre, il faut que vous ayez un pouvoir et une connaissance. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Et ça, ça va interdit. Et ça va interdit. Merci beaucoup. Oui, mais ça va interdit. Je pense qu'il faut tout le mélange. Nous sommes presque à la fin. Papa Hervé Yombo. Donc, nous avons un peu le mot de la fin. Le mot de la fin, Zali. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ticket Nzambe azongisa mutu moko na film ya vie na ye. Oluko yeba tata na to maman na salani. Pour yebisanga que si une personne est dans le Seigneur, il est nouvelle créature. Les choses en chance sont passées. Mais pourquoi est-ce qu'il y a siko au bon de la solo na yebi to ba yebi to mo yebi. A jeune au kota mingi. Au kota mingi. Au kida même ba retraite. Mais pourquoi par conséquence fâcheuse? Les oscillatés. Revient dans la source. Et puis le qui nous a pas foutu le maboko. Abi o akoya o akaete. Tikete ngolu be mawanzambe et accordé et fongola mutu moko na moko makanisi. Numéro na yo rapidement papa. Numéro ils avaient plus de 143
89 018 93 13. Plus 243 89 018 93 13. Ou soit plus 243 84 51 27 51 720. 84 27 51 720. Merci beaucoup, prophète Hervé. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci, merci. Ok, je pense que le thème roté, nous comprendre que le thème roté à l'église est belé. Mais nous comprendre que ça n'a pas monté ma vie. Pour le thème roté à l'église, il y a un goyo. Quand on a vérité, nous avons partenaire, nous avons la vérité. On met le thème roté à l'église, et ça quand on va recevoir, va recevoir, va prendre. Ba recevable nte so peni moteur so ba temeze belé ba si genre so misabatu ala ba papa la ba boma batu ba mama ba ba so ba mama ba kisi ba simba ba nini ba konde ba nini ba muziki wo ba melaka ba mama muziki ba zalaka na ba gens oyo ba na ko mela ba tumbongo ba nini ba bindo ba tabaka kuna ba melaka ba mbongo lelo ba komela biso ba santu ala bino wese ba nga venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Non, il faut pas réparer. Il faut pas réparer. La vérité pour les bons quand les Nazarens. Pour la biscam sous, bah quoi embellir en gros pour les bimakito en tout cas. Le cas pour réparer, aux alano felente, aux alano PFFT, au cause arabiso. Aux alano felente, papa amena zala quelque part à travailler na ba kiso asimbaka. Maman na binope asimbaka ba kisi, asa quelque part à travailler. Aux alano felente, donc Lucas au côté sur la profondeur, on est pas la vérité modèle à boy. Donc c'est juste l'ambiance de l'émission et puis pour que bon moi là et si quoi la manière on a une appel ça conseil. La bible ka famille ko la wela te on a ba non comme sous ba lia ba tout sous na banco peut aller simbi. Aux a couvert parce que on la bible comme to aboma ba tout. Là ba yo lia simbi donc Lucas vi non na yo moko o ebike ya na mbongo mutoki ya makilate eza na mbongo ya ba komi mututi eza mbongo ya mutoki na moko sali ne eza babi okolia na mutoki na yo mais yo kuma ko Lucas kolia na mutoki ya ba parents na yo. Donc Lucas on lia na mutoki na yo tika ba mbongo ba parents o ba sali la ki ba tususu ba wele on m'a pasteur azo wele la biloko ya bongo. Franchement nzambe asunga biso ba si janté ça na webele ba sel nzambe solo nkolo o bozo te ba teme belé nzambe pamola bino. Ils ont dit que la côté de l'église, les premiers titres 30 en tout cas, reçoit, la chose soit pété. Merci. Nous avons parlé de France pour Yango et Coco Tika la terre pour Limonanga de France. Papa Dodo, vous voyez bien, Maman Frida, vous voyez bien, ils ont mata. Donc il y a piché qui est là, Zambé, Apamola Bino. Ciao, maman Béussiel, Piscal Mozali, Sœur Mémé, Mavatiko, Ozaï Belé, Yaya, Baïné. Oui, basala musala liboso na nga ba site nyonso to balobaka vérité nzambe apamola bino. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe alona